Kinshasa nani alobaki ke collation de grade na izipa ekosalama te luvunu na luvunu pe mambu mansoni malgré ke badongolo miso bakotaki bayibi bainstrument pe batoche. PDG Martin Ekanda Odimba le béton de l'enseignement atikalaki déterminé collation de grade ezali confirmé pour na mokolo ya samedi oyo samedi 14 octobre 2023 na izipa mushi bino moko botala ndenge ba préparatif ezali kosalama. Et puis na mopanzi orchestre ya izipa makwandungu ezali déjà korépété avec un pacte pe idéologie. En tout cas ekozala somo babetela yo lisolo te oya korate azangi na yango communauté estudiantine mobimba ya izipa bapesi merci mingi pe félicitations na le béton de l'enseignement le PDG Martin Ekanda Odimba pour na komba azali komene elongo na comité de gestion na ye. Awa izipa ya solo yango yo mutu akosamba aza lisusu te nani akoloba lisusu epesa nango zuwa te ekeyo